Yepsanga siko. Combien de fois Bijou a tongi viebela? Combien de fois? Azan Gino Escariote quand pas épilaté. Même pas viebela. Attends, tu vas dépendre de ton. Donc tu as géré Bella, non, il faut ce qui a été quand même payé, il faut que tu as 2024. Il y a un moment de la soirée, ça nous a solo à côté. Et Bembélé, tout le temps, on va faire l'été. Tu vois, on tu as de nature comme ça de vie. Attention à Kofi. Et Bembélé, ils allont honorer. Mais ça, là, c'est là qui est un bon mot et on l'a dans l'Iwana. La bijouterie, bah bâtiment boy. C'est assis déjà on nous cabine sur le toile. Vous comprenez? N'habitez moi ne répondre bijouterie. N'habitez moi ne répondre bijouterie parce que n'amon a eu qui en gros apporter une plainte. Avant on le voit na TV, déjà na yo kaki. Et puis déjà na monaki. Déjà peut batina qui bateau. Ba ko espionner. OK. Mais bateau batina ba ko espionner ba ma yelete. Ba zoba. Vous comprenez? Pour vendre nga FC ba nga na shikunya. OK. Nga ba kanga ngati. O kanga na olimwa. Na mama na shikunya. Donc bijouterie tika no donc azo atika baby saton na yo le ba na TV. Azo temps le bac qui organise Sam l'artiste, toi organise Sam l'artiste. À la macasté. Bijouterie Azanoki. Bama be o bijouterie c'est na monde o so batu babandi ko bima na TV ko banda ko lela na komba bijouterie. Mingi ba ina bijouterie. Tu ko lo babu. Na website yo. OK. Mingi ba ina bijouterie. Azam mutu mabe c'est le diable en personne. Oh mutu ba là ba. Moi j'ai à marcher pendant un certain moment avec elle. Okay. C'est pas parce que Nazaki Moukala nde babenga Moukala non, j'étais pas Moukala. C'est parce que elle visait des intérêts chez moi. Quand je travaillais dans la cuisine de Star, elle savait que Ngassam l'artiste dans sa cuisine de Star, fois Aluka, aller à comme ça, camarade naïe, aussi à un pia kabenga Ngassam Tsanga na Lubu, na tia lamba. Vous comprenez? Aïe, que son azanaïe, na somba masanga. Soit un peu son mélodie, on va pas mélodie, on va pliti awa. Ah? Je t'ai dit. Il y a bijou. Nazo ibisa bijouterie à mélodie, on va plier awa. Ah, moi c'est trop bon. Non, non, ibisa. Comment on a quitté on a mené wana te? Vous comprenez? À mélodie, on va pliti awa. Moi si à mélodie, on va la on met. Comment on a bien la casquette ya vie. Ah? Vie bijouterie. Tu es bien moi. Tu vas me écouter. Totika ko tromper abi mami pe abi akamu est-ce que mami pe za mwasi abi za momia chéri na lobi boye totika ko kosa public ba biso toza sur le terrain to miyebe nanani to miyeba nani vous comprenez peut-être yo za chance autant moi la bijouterie na za moi chance à 3 4 fois 5 fois on vend dans la bijouterie vous comprenez ngaso lelo yo je mususu na meka amekisa ngako komela pleti awa na kokate ko eza ba vina moi ça ba perruque nazo ebisa yo ke vie bijouterie bon so bana ba tembele ba komi ba to mungwa ba to bango to baza ba facteur favorisant. Lo bana balingi na bilo c'est maman la mina ndako bilo ele kaka mungwa bana balingi ole bilo ezanga mungwa te ozo likolo ba yaya wana ozo comprendre. OK. Bijouterie za mutu moko boye donc a mutu obima te a cité pe 4 personnes ba mabe o bijouterie sali batu ozo comprendre. Misa mwana nzamba peyaka mwana nzamba atika mabe atika misa maboko misa maboko nde atika misa maboko abi Yves nga na moi na lobi boy ngam na lobi propos tenu par Sam l'artiste ça n'engage que moi nga Sam l'artiste soit lobi ka okangisa na lobi boy atika musala bien on a bien nga na yebie so te mena peso même vidéo ba vidéo te me ba vidéo ba place to vanda nga na ye. OK. Vous comprenez na pesa yo réel annexango ba tiango vous comprenez ba vidéo tango so to vanda on lexa ba vidéo a lukaka ke a lukaka ke to sa vidéo to kumisa la patronne na bango.
na sombela na melise na laisser so lango likona sima lango la bandi biloba loba ki a lobisa moi moi sona sila te ke boy lelo ya bimal onyo so epela lobi c'est du vrai c'est pas du abilo kuta na yebi ya wana bien na yaka ana plateau na exa ka comment on va na matete ya gabi pa bika bon na conseillité bon monde que mamna ngana ngoya kosa opinion publique te vous comprendre tant on loba ki on ba bonzo na émission na ba comprendre on ngana loba ki na oya gabi ya lobby tina loba ke mabesu ko ezake po bataminene basuba na mbetu siko tamola na salon na bana batu akosa na bana mtu basubi aussi on teza yende mtu asubi. Atika misala maboko moi c'est misala maboko bato bakanga bayibaki na la joie Kabelo ezaki banani nani na Olga Kabelo ezaki banani te yiba te Olga kosi na lobaki na lobi banani te beti on liso ezala personne ka yiba Olga Kabelo nazo ebisa singa na vanda pena ba obeta liso la ndenge ezalaka wana bijou na obisa bijouterie pour éviter la plupart ya ba luba so azan dokite auza muyibi so aza muyibi te auza mto asuba na mbetu so asuba na mbetu te auza la koso parce qu'on a quatre wana ba yesko aza na quatre ba caractère wana critère wana nyos. Bolo Coco officiel, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à tous mes abonnés, ba Gaulois, ba Gladiator, ba Bakouk, en tout cas Boyeni Malamu, na Bolo Coco officiel. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager cette vidéo massivement, tout liker, tout partager, total à ma vidéo s'il vous plaît, total à ma vidéo, t'es pourquoi, tu éviter pour n'anime, mais tout consommer ma vidéo et ça la bien. Merci na ba Gaulois, merci na ba Gladiator, merci na ba Bakouk qui est monde entier, surtout merci na ba partenaire nanga ba tout va soutenir Dorcas Boloko on a vu mon mingi bo diminuer peu moi soutien on peut l'équipe moi trop pour mon na lina pasuka merci na ba les bons boutards, mon finou qui Europe et puis meilleur vœu na ba Gaulois, meilleur vœu na ba Gladiator, meilleur vœu na ba Bakou qui est monde entier et meilleur vœu à les bons boutards mon finou qui Europe, meilleur vœu à Sam Coucou le nécessaire mon tema yame coucou, meilleur vœu à Hervé Bikaï l'homme à battre l'ingénieur papa na Soraya, meilleur vœu à toi, meilleur vœu à maman Zozona Inde, meilleur vœu na maman Afi Mayemba, meilleur vœu à maman Yvette Pemba, meilleur vœu à mère Nabiso Moro Moro et Limbizi Hymne National, meilleur vœu à toi, meilleur vœu à toute la famille Bolokoko, à tous les Abakouko du monde, meilleur vœu à Sila Bissalou, meilleur vœu à Papa Hervé Ferrego La Pazouria, meilleur vœu à Bino Nyonso, tout Ebi Kazali Abakouk, en tout cas, n'a souhaité Bino bonne année 2024, année à Siga Mambasi, Kabito Penda, Tolobagi Gana Siga, pas de distraction, SB, Anna Mambe, belé, il faut à ça là, n'a robot n'a télé Bezabongo le 20, tout le monde revoté Fatih Béton. Na Funa tu voté papa Nabiso Camille Kaloumé Bikeng le numéro 702 yende tu voté na Funa bana tout ya Funa ya biso de yewana lobby photo que nous voter na bon bato bon na docteur mo les patients na ma tête to bon na espoir to ko le numéro 6 mo les patients numéro 15 bango ne to kabela bango ba voix pour baza ba utile. J'espère que tu sais comprendre ngana bino. En tout cas, merci na Babakouk, si la bisalou, merci na batou ozo consommer film na biso, na combo ya SB l'américaine, continuez de partager cette film, continuez de liker, continuez de commenter, donc continuez parce qu'il y a une belle histoire, aussi la comédie biso, et puis merci na Babakouk, ozo continuer à voter. Abakouk nyonso ozo continuer à voter, merci na yo. Tous les matés, to continuer au vote, vote aussi le 26 décembre. Même ceci à Mati, je crois que Moni Kazali Koyo si quoi l'équipe Nigeria wana. Donc, votez massivement si la Bissalou parce que il a mis ce trophée wana ya Ghana et au sala bien. Il y a là un pays anglophone parce qu'il y a mort dans le anglophone. Bon Moni interview si l'autre au sein de la chaîne mort il y a Togo. Chaîne du Togo on est en collaboration avec américaine. Binomo Bomoni niveau interview wana. Je suis avec Sam l'artiste, c'est avec Sam Torobet ma solo et ma bezali parmi 4 personnes oyo Bijou la reine cité azo kanisa bango Sam pe azana kati. Muto bomona kaza ko finga bineti mbali wana. Azo ko apedi azo finga ngai. Ah donc
Tozo beta siko lisolo yango na Sam. Faut pas c'est quoi les problèmes du jeu à tombeau. Ma plainte Sam l'artiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Dorcas Bolokoko. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Voilà. Je dirais un grand merci à toute la famille à Bakou. Voilà. Là, je vois directement Maman Zozona 1. Pourquoi pas dire un grand merci à Président Yoshua. Le président de tous les Abakou. Un grand merci aussi à Maman Silabi Salou. Ma mère Venaye, Bakou, Babito continue toujours à voter. Parce que le 26 décembre, va être aussi là. Je crois Maman Silabi Azal déjà en première position. Première position, voilà. Donc, Tom maximise encore ma vote. On a vu l'autre fois, m'enseigne sur le bois caca. Député, on va postuler. Donc, Botia Penza financement, la Bino pour soutenir Maman Sila. Donc, ça là, vraiment, vraiment bien. Voilà. Merci à Marley Matimona, merci à Kevin Tambo et Androit, merci Pedro Freddy Nakati Allemagne, merci à Tim Sam, l'artiste m'en parle, à ceux qui m'aiment, ceux qui me soutiennent de loin. Je vous demanderai seulement de vous abonner à la chaîne Nanga Sam l'artiste TV et pourquoi pas de commenter, de me soutenir de loin de près, ça me fera un grand plaisir. Voilà, merci beaucoup Sam, bonne santé. Ouais, santé, ça va, vraiment, ça m'a battu là, malgré tout le caraba, ça va vraiment. Attention, vraiment, c'est bon. Aux agents, c'est bon, aux gens, insécurité, au banc à peine, au bin, à peine de mort, et bin, à Miss Lolo. Moni, la bijouterie, bah, bâtiment, boy, c'est assis déjà, on nous cabimana, sur le toile. Vous comprenez? N'habitez moi, il ne répondre bijouterie. N'habitez moi pour répondre à bijouterie parce que nous avons qui apporté une plainte. Avant le grand la TV, déjà na yo kaki. Et puis déjà na monaki. Déjà peut batina qui bateau. Ba ko espionner. OK. Mais bateau batina ba ko espionner ba maïlité. Ba zoba. Vous comprenez? Pour vendre nga FC ba nga na shikunya. OK. Nga ba kanga ngati. Okamanga na olimwa na mama na shikumunya da bijouterie tika no donc azo atika baby saton na yo le bana TV azo temps a le baki okangisi Sam l'artiste toi okangisa Sam l'artiste ala makaste mais qu'est-ce qui fait pas Sam l'artiste bijou abimi na kanda na couleur au lieu bima na haine peut-être ya mama mpela oyo ayaki ko dévoiler secret ya mobali na ye mabimi na haine na bino boza 4 Zuma Miss Lolo yo moko ni mususu toyebite haine on eza poto lo baba vérité moni bijouterie ndenge azana na changer façon bengela na bengele bijoura et Nicolo yo le quoi to comme na ba meilleur ve na ba bonne fête ka to ça mise à jour ya kombo na bijouterie. OK. Vous comprenez? Bijouterie ndenge azana mutu keto mutu haine. Et donc biso to yo le ba mabe na ye ne au ça bon au yana sens que aluka nuire biso. Vous comprenez? Par contre na debi je crois que c'était chez Tata Mosia Babakou, bijouterie Azandoki. Bamabe o bijouterie c'est le monde au so batu babandi ko bima na TV ko banda kolela na komba bijouterie. Mingi ba oyina bijouterie. Chiko lo babu. Na website yo. OK. Mingi ba oyina bijouterie. Azamutu mabe c'est le diable en personne. Oh mutaba za mtumala ba. Moi j'ai à marcher pendant un certain moment avec elle. Okay. C'est pas parce que Nazaki Moukalande Babenga Moukala, non, j'étais pas Moukala. C'est parce que elle visait des intérêts chez moi. Quand je travaillais dans la cuisine de Star, elle savait que Ngassam l'artiste dans sa cuisine de Star, fa aluka aller a comme ça camarade naie, aussi en pia kabenga Ngassam tsanga na lubu na tia lamba. Vous comprenez? Aïbi que son azanaye na somba masanga. Soit un peu son méladiamba, pas méladiamba pliti awa. Ah? Je t'ai dit. Il y a bijou. Nazo il s'est bijouterie à méladiamba pli awa. Ah, moi c'est trop bon. Non, comment on a quitté on a mené wanate? Vous comprenez? À méladiamba pliti awa. Moi si à mélaton mobile on met. Comment on a bien la casquette ya vie. Ah? Vie bijouterie. Tu es bien moi. Tu seras content. Totika ko tromper abi mamem pe abi akamu est-ce que mamem pe za mwasi abi za momi a chéri na lobi boye totika ko kosa public ba biso toza sur le terrain to miye benanani to miye banani vous comprenez peut-être yo za chance autant moi la bijouterie na za moi chance à 3 4 fois 5 fois vendre na bijouterie vous comprenez ngaso lelo yo je mususu na meka amekisa ngako komela pleti awa na kokate ko eza ba vina moi ça va perrique nazo ebisa yo ke vie bijouterie
ye bijou ye wana ye bazalaka na chirurgie nazo ebisa yoko ebongo so bana bato ebele bakomi bato ya mungu bango tu baza bafacteur favorisant lelo bana balingi na bilo soki mama alami na ndako biloko elekaka ya mungwa bana balingi olia biloko ezanga mungwa te likolo bayaya wana ozo comprendre bijouterie aza mutu moko boye donc a mutu aobima te acité mpe 4 personnes bamabe o bijouterie asali bato ozo comprendre mwana nzambe apeyaka mwana nzambe atika mabe atika misala maboko misala maboko nde atika misala maboko abi Yves nga na mwasi nalobi boye ngamu nalobi propos tenu par Sam l'artiste ça n'engage que moi nga Sam l'artiste oyo alobi kaokangisa nalobi boye atika mosala nayebi ye nga nayebi ye so etembe na opeso meme video te me bavideo baplace oyo tovanda nga na ye ozo comprendre napesa yo réel annexe yango bati yango ozo comprendre vidéo tango soto vane Alexa ba vidéo alukaka ke to sa vidéo to kumisa la patronne na bango wala ngape subul ozo comprendre au moins ngape na achete caméra to embe la patronne na bango la balo to yembe to na somme masanga to meli to lié yom to so nga Sam l'artiste on comprend na sombela na melise na lese soka lango likona sima lango la bandi biloba loba ki a lobisa moi moi sona sila te ke boye lelo ya bima on nyoso epela lobi c'est du vrai c'est pas du abi le kuta abi ba nini na yebi ya wana bien na yaka ana plateau na ebisa ko comment on va na matete ya gabi pa bika bon na kosakite bon monde que mamna oloba ngana ko kosa opinion publique te vous comprendre tant na loba ki on ba bonzo na émission na ba comprendre on na loba ki na oya gabi ya lobby si na loba ke mabe so ezake po batamine ne basuba na mbetu parce que on na salon na bana batu akosanga bana mutu basubi aussi on teza yende mutu asubi vous comprendre donc ezaba mo boye na fin de l'année oyo mutu roi bijouterie fala buka azela na buka mabolongo na singa bolimbisi pardon ya nzambe na mabe oyo ya sali bato vous comprenez et puis mutu obimisa na loba ke ngana otika ko solisaka yeti bijou wana makaso okangisa Sam l'artiste te wana mbongo ya nini aza bato déjà tinda aza na bato banani ba magistrat bon moi on mes ans bon dans mes atta donc to magistrat bon et puis to bimsaka ba magistrat to samba rati ba bo za coupable c'est ba chaba ombeli ta to fini pe mutu tete o le ba o batu bazali c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire elles se sont piquées ayebi o ya zali mutu mabenga na sendo ke no libale kufa kala te abaza mobali na yebi sabino yango et puis na minute o bana par exemple tela mo ka dans l'est mo ka dans l'ouest mo ka dans nord mo ka dans sud moi j'azalaka na bango nazo yebisa o ya toko sa point toko sa TV abazalaka pa abi nazalaka na mobali nanga abi est-ce que ban chéri non za bagu nanga abi ya et puis na tout non c'est vrai qu'alinga mobali na ceinture na minu na chaussure wana bijouterie abi bongo abalinga mbali na ceinture na minu siko zela tota non to ça comme il y a non to comparer na mobali na bijouterie na paperique paperique comme on a été paperique ce que le moi na kocheko to lo bakasa c'est mignon chéri nono leki paperi ngana fanda koni chéri nono ngana fanda na chéri nono boy wana ve na nga na ochichi na kwa kuna wana bayana nga o comprendre na bi tonton na za Frimaka ana charisme tu mobile noko aleki paperi na musika banda le lobi paperi ka mignon ya mignon bon libale ka boni po abi abi baguni te ya mungwa abi chéri nono ne bagune te paperique ne baguna jamais mobala muninga osali nanu oyo eloko asali babenga yango yemo ya epela obenga yango nini abenga Judas Iscariote ndenge oteka mpe vie bela bo comprendre nga famille bota ndenge otekela bino vie bela po awa lelo ateki epela lobe otekela bino ata lobe oke osimba nani ya marira lobe osimba nani dabozwa mayele mutu babi un homme sage voit les mains de l'autre tant on teka epela asalaki ni pote epela abateka oteka impela te non alobi ke soki ateka impela 2024 akote mutu ati 2024 angers mutu kuta kotya bible asote mpe bible mama be oyo asali mabe makesi oyo église akesambela ayebi nzambe wapi so ayebi nzambe atika mabe atika offense bato
atika misala maboko moi si mama misala maboko bato bakanga bayibaki na la joie Kabelo ezaki banani nani na Olga Kabelo ezaki banani te yiba te Olga kosi nalobaki na lobi banani te beti on liso ezala pia soki yiba Olga Kabelo nazo ebisa yo tinga na vanda pena bo obeta lisolo yango ndenge ezalaka wana ye bijou na obisa yo bijouterie po yebite la plupart ya baluba so aza ndoki te aoza muyibi so aza muyibi te aoza moto asubaka na mbetu so asubaka na mbetu te ozala koso parce que na kati wana yesko aza na kati bacaractère wana critère wana nyonso moko erata te nyonso yazu awambulango da bafundio papa prison babakisa baplainte bobakisa mpenza baplainte mpe nga mpe na obakisaka bemission naza prompte bango bakokatisa baplainte bango ebangisa semble artiste na mama na teti makasi nabisaki ya mwana na solo wana mamu wana nabisaki déjà ke asala ko baventure te po so aza motu esuba nga aza motu suko ekraka o comprendre so aza mal la tête na famille botanga na mal la tête na babaku donc so oyeli babaku omoni semble artiste aya tie o comprendre donc bayete basala ironie moko lokwa yaza mutu malamu ye bijouterie mutu mabe combien de fois tongi na belle vie ebisanga sikoyo combien de fois bijou atongi vie bela combien de fois aza Judas Iscariote kaka pa epela te même pas vie bela atonga tovandi mpenza bootonga donc tia géré bela no abika ifo soki ateka epela ye ifo kota 2024 nzambe alula so aza tena nzambe asolo akota te mpe bembe na ye mosu ntango akufa bato baolele te amutama bango motu aza mutama be de nature comme ça de vie ata so akufi ebembe na ezala honore te misala oyo asalaki ntango azali na bomo eolanda ye na liwa na ye ozo comprendre aza motu nga na oyebisa nga na vanda na ye nayebi ene oyo mwa mwasi wana abimisaka Dieu m'entend parler. Tu habites tout là-bas, Gabi. Batu na Gabi, Gabi ne misala, Gabi abini. Gabi rapembe. Est-ce qu'il y a Gabi à défendre Bouzoba na eto? Jamais. Je comprends. La tête normale. C'est une mauvaise personne. Il ne faut pas. Il y a opinion publique, tous les téléspectateurs. Il ne faut pas se monter à lobby pour embrasser maman. Il faut savoir gérer certaines choses. Il faut savoir balancer, tamiser certaines choses. Est-ce que c'est un malade ou c'est un malade? Il faut comprendre. Net il y a bijoura. Le lot a bimi la tête par le bac quand ça 4 personnes. Abeleli déjà. Abeleli, est-ce que moi Ebimis rendrait ridicule, et rabaisser parce que on a Sam l'artiste, il y a des jours, on a carrière. So va pas quand ça on a Sam l'artiste. Normalement, non a raison. On a pas quand ça peut Sam na vendre na plateau awa kende kangisa zo bambi la ba longola na plateau ba beminga ba tokinga ba kenanga. Oyo lo ba po no bimayuma. Mon ko esprit te bijoura. Bijouterie, wa esprit et puis abani mutaswa fité beaucoup c'est makam. Ngana option surtout ça menga diam abi route avant d'akout na papa Eric va ça rater 2 jours 3 jours so va ça rater ba mi bal so va ça rater ba mi bal bien sûr te ba ça rater pas so va ça rater ba mi bal oui mon papa Eric a ba bimisa mo il a ba la moi si mobile boy abimisa mbongo ta so yo yebite ba yebi mobali te mutu abimisaka mbongo abalaka mwasi nde lokola monene leka aotula tro balinga baobala famille na ye ake kolela na famille na ye akolelaka noko na ye noko na ye azwi mbongo apesi mwasi kende pesa mobalabala yo aza na tv otanga akosa te makambo na oloba jour mosusu mpe ya gabi mpe ya mosusu oya akoeclairceka nde naloba ya liboso aya eclairceka ok, on a habité, habité, mais cause à peu près, il y a Moussane et Wana. Pourquoi ça l'on peut là? Bon, pourquoi pas? Combat plus forte raison ça on pense. Mais hier, tu vas mettre Moussinzo. Zamba Moussinzo. Mutaketo, Mutusoza Mutaketo, Zaka Mutamusinzo. Ok. Mutusoza Mutubala, on a besoin qui quand Timaki Kenen, Timambi. Auzaka Timambi, Auzaka Mutama Belo, quoi, bijouterie. Vous comprenez? Bijouterie, à Mutuna minute, faut attendre, non? Carrière ne des fois bandati azan lelo azan nini bano amitié kutu ba oya bandingo na amitié ba oya ba abaza bien ba vivra bien te jour wana monye kutu makolo azobeta nzela kati makolo poussière et c'est bon na amatana ba 7
nga kutu nde naza bo nasala effort nazwa moto yanga monde ba trajet nanga mais ye je me suis attendre na fino ka kanda star yo ko tsana la desa esprit de mort et dans sens to fino na to tout en ba mitoke za kana sens te ya dans simple zamba lola simple nini ya et puis nga ko tsa so ko ta desa 7 ba ba check so ta 4 na muto na star ne ba be la star check so kate qui manzao nazo ebisa yo ba check so kate bijou reine dans le big boy bijouterie to vanda na 4 ya desa 7 batia biso kate to que jour on a se rappelé to c'est lubu oui to que soma biloko to que scopa mama ni parce que mama ni na banda luana moi ça papa de go na mama ni on comprend na refulu to que papa mama ni to mata ba moto moto est-ce qu'on raison na banga moto to mata ka taxi na banga taxi oh ngalinga ka DC7 oh fille DC7 est-ce que tu le ba fille DC7 bazala kaka bazala ba on te bazati la famille bota baza la famille bota bon ça un problème mais il a vendu la DC7 d'être na micro na on de ibeli ba mabe on a besoin ngana ba mo kumbo ba on ok to fula bango te biso sko basi kitoro c'est la patronne ngasko kitoro boni na vainga kabwe Dieu m'a créé Dieu m'a créé na rasa maquillage boye normal kaka rien na sampa mais est-ce que le reka vous savez bijouterie à koko lo baté qui a aucun sabat au pelo là wango kupal tu vois l'avertissement avertissement pour vous signer pardon ngasa mais on signe pardon ngasa na singa bijouterie pardon pour na seneni pour vous mune bo kindane likolo on a lobi vérité ya vie na ye mais maman tango yo ba ya wanga no ba awanga na te tango zora audio na ngai conversation ngana ye akamata tinela ngo maman international atiango ayebaka te donc aza traître oh yete kaninga bato bana azwa audio na ngati pesa ngo bato bayebi pa maman international ye bijouterie si ko lelo so semble l'artiste ayena rage yo répondre si avant na plateau lo bakio quand ça semble l'artiste si azui monopole lo quand ça semble l'artiste est-ce qu'après toi ça mbongo baba za mbongo mbeli ana mbongo ala mbongo papa ok donc baba wani la guerre sera longue et populaire oui mais bijou a un problème la guerre sera longue et populaire bijou problème bijouterie donc la guerre sera comment et mon banque sera kuna zate bon bango tout la clique na bango mon banque na teti bango tout bayuma on va ne ba luxanga mais ba ozwa ngati peut-être to kutani face à face to beta na makofi la mbila yeto ke to sambi na obima mort de mazati to bimisa sko ba émission o bango na ba be o ba o saba ta ba TV na ndenge yi akangisa ya na ngepela epela ya na nga o comprend même na ndenge ba parenté sima ya o comprend tant yi akangisa epela le quoi le cost $60 habita bazwa azwa $100 le cost ko sele makambo poni kamera mo tout abi Justine ya ko na lobi boye abima lo ba isa graphe to ga ye Justine abima na ba audio kuna na live na ese pour la aussi racheter ma de balba ma il y a Charlie de même abima alba ma il y a na bijoura c'est simple on a et puis la lobby en bien même ba policier ba loba bien que non ebite mutafundi bijouterie yebi ba kizaye bijouterie alors ça semble na TV hypocrisie mutu mabe mutakie pour $100 papa rika pesa mbongo mbele apes ana nini papa rika mbongo mbele mutu ba vole akoma vole pa inde kona ye yaya mutu aba na libana ana libana te tiko seke o seke abi amu abi ivna momi ozo seka ye sese abi ivna na chérie ayebi pete momi c'est un cadavre mbomé c'est le momi azo starter yebisa s'il te plaît yebisa ye attanga te franchement on soit attendre ça grave formulé le bon momi c'est la koufane déjà akufa même na succès même na vie réelle akufa na ye déjà atika biso bato normal to vivre pour aza momi tant on bengi momi biso to bengi momi atanga bon à partir de lelo na longoli te
terme bakinois terme bakinois oh petit moment terme bakinois te toza na TV eza na bato oyo baotala biso baocomprendre terme bakinois te baocomprendre momi oyo alobeli wana donc ye akufa déjà donc à partir ya lelo ngai na ndobenge kaka momi luka kimia momi oyo na okufa na yo te a momi abibi aza momi abi mobala mama mobali nini yelinga mbali na minu c'est-à-dire que paperik ya minu pembe tai lokwa fimbu paperik omoni en face suki lokwa mwana kwashekor akesana bogarde lokwa paperik nayebisa nga na moni live yo moni tv batie makeup balexe na tv paperik mais basimba couple yango ya mwati esimba te grand p nape bayokanisala kati ya bishuokepelali bakangi bakokateepananga mbongo debido akoka te nepananga en pv tazala epananga bapesa na 30 ans de carrière tapese te emati fu 30 ans baki 28 ans amatisi mais femme na mona bijou azala âge nini ye na normalité ozata ba 70 ans 70 ans te ya mwa mokie yo pesa ye âge te so aza na ebele aza ba 40 jamais a 15 âge so pesele so âge ya pesa koseka 15 yango a 15 ans amkolo omwa mwana liboso amkolo abote na 13 ans jamais jamais abote na 13 ans d'abote na 13 ans ba 70 ans amkolo akoza même mkolo ya gabi akoza ata mkolo ya générationnel jamais abi pirier ya gabi camarade nanga on est que mpoka pamba camarade nanga jamais ya gabi madame ya baba kisa tunyo bijo banda pe ba fani bisous mikolo za eva fani fani ngo ba yega babina kona tunyo betera boina kotra fani alors on a problème belé mais quoi tu quand le bakaza porter parole pour ba fouter bien té c'est ba ba bon te kuna aba sa longwa ya longwa te akuma kun saka bela pa linga ka bela sa longwa alongwa na yebi pour le ba makamsu so awa piquer crise to me ngam dala lelo na wina so be mi so mulaite pour mi so ba bombi ndedi oh na moto suka awa to linga mi mse milaite pour ba bombe za mo ngala lo baka pona équipe mobimba ya famille de Boma on bakisa ba plainte na tous les parquets ya Kinshasa bo banga te bino non banga jamais mutume bangisa jamais mutume lengisa wana kacha esprit wengi vous comprenez donc bango tunde bazana muna kwena na kwa venir so société za katika da plainte OK moi ça sulambo atiki plainte na kwa venir na kuna pesa za silemba una kati kuna koto ya kota komi kota ki sensu na kwa dans chaque kosoba bonga na leki bozimba mola mbila baye balandinga de botika ba plainte ngape na obakisa ka ba émission pe na wela bino ka ba matière to ça émission msha misa audio na bango tout ça journée c'est tout ça là bon mi yoka merveille na bino Roméo na ba baza ba cacho na ba ba ki cacho na ba ri quelques personnes ba merveille Baba Yuma Roméo o kanisa bato bake na kanisa 4 personnes atanga ba komo faza mo sa tembe Yuma moko boye semba Matanzala. Merci beaucoup Sam l'artiste, nous sommes arrivés à la fin, peut-être va me de clôturer. Merci beaucoup Naba. Ben mi sabe que ndamoula, il faut que tu viennes à posta. Merci beaucoup Naba. Oh tout va ngangai, tonton Sam l'artiste version pas là, on a tout type bordure. Donc nous on va pas na aimé les années bijouterie. Pour faire ça pena kita vendre talanga. Pour que tu quand tu es en prison, on appelle téléphone à tienne à saluer émission. Omiyoka kaka atalanga kata kasho yo omiyoka. Donc un grand merci à ceux qui m'aiment de long de presse, ceux qui me soutiennent. Bah bonne fête yango yo donc nous soutenir nga au Beninga il a plus 243 82 75 13 912 plus 241 plus 243 82
75 13 212. Au Beningaï, moi cadeau, moi merveille, moi ça va vraiment bien. Merci à Babakou. On continue toujours vente au max parce que si la Bissalou, c'est une femme azo honoré le culture congolaise na biso. Voilà, na buzo baté et puis na moni lelo bato belé bazu posa que ça pe ba vacances na poto pour maman son andi là akenda ki donc il pas ekara alandaka lokolango donc ils ont un problème et merci beaucoup na maman si na mona ki sous interview qui na VOA Africa. Voilà. Donc j'étais vraiment excité, j'étais vraiment ému de joie. Et au monde a mutu onga nyarami, mutu onga défendaka. Moka mususu ba lobeli et puis ba continuer la conférence à lobby et puis français wana je dis. Anglais wana. Oh Jésus. Bijou on tolo banane momi. Bon on le français bon on est. Mtazalo na ligne ba momi. Oh my God. Toi peut-être sur la même ici là. Donc c'est un peu ça. Merci maman si d'abord pour que ça a sonité. À tout moment, à chaque instant, à chaque heure, vous aurez toujours on défendra biso babaku. Ndenge biso to défendra yo. Ko défendre na raison ndenge ko sala interview et ça qui est vraiment bien et puis la nomination tout nous ça on peut ça biso ça vraiment bien Nzamba lola apambola ba merveille na yo. Batutu ba libanda mboka on na mbongo na tap 5 ko des aka moko si la 10 donc si la 10 on ngoti na mbongo na MPSA nanga si la 10 tap 5 pour tout ça déjà ba moment de festivité donc c'est un peu ça. Merci à Dorcas Boloko. Merci beaucoup mon frère. Je crois que c'est pour la deuxième fois mais ça sera pas pour la dernière fois. On se capte. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sam l'artiste et merci à Renaud dans la caméra. Merci à tous les Abakouk. Like vidéo partagée à tout fini d'écouter mais que le bika vérité. Que nous y a trop et tout s'abonner massivement. Tout à la prochaine. Bye bye.